mbote nyonso oyo bat bapesa en tout cas na pisino ba mbote na bino. Moi c'est la vôtre Nosika Songo, hein, Nosika Songo. Oh bon misana kolande bon na chaîne na bino ya kitoko. Il y a Eco RDC, hein, Eco RDC. Là je vois mon papa Jean Thibaut Thibaut-Bois. Merci papa. Ba mbote na depuis la Suisse, hein. Donc merci pour la confiance et puis merci na ndenge osungara biso de temps à autre dans ba conseil et puis na ba remarque. Et ça l'a bien. Alors, avant tout, je dis aussi un grand merci à Peggy Walongwa, parce que c'est grâce à lui que vous me voyez dans vos postes téléviseurs. Donc, merci à toi, Peggy Walongwa, notre cordon, notre chef, en tout cas, Zalakarana, d'arrache-pied, pour Moussala et qui est toujours du bonsoir. En tout cas, merci à toi. Et puis, équipe Nyonso, il y a Eco RDCGA Walongwa, en tout cas, merci pour tout. Et voilà, très charmant internaute, comme je vous l'avais annoncé, dans quelques jours, rubrique Nabiso Yassika, il y a mon village. Mon village, on a coupé ça, moi, explication par rapport à Nango, bateau Nabiso de partout pour comprendre qu'est-ce qu'est mon village. Alors, mon village, c'est une nouvelle conception. On a c'est-à-dire Biso Nyonso, concevoir, papa Jean Thibaut Thibaut-Bois. Pour concevoir mon village. Mon village, c'est une conception qui va permettre bisoto et babamboka na biso. C'est vrai. Mingi, le roi Netinga, on a fait un fois un village na bisoté. Disons comment je peux dire. Bien sûr, on a province nanga, mais on a penza ba tributé, ba blomo a 4 mboka na bien voté. Alors grâce à cette émission, bano pe ba ko la bon na poto peut-être ba yebi mboka na bangote. Baebite nini baliaka, baebite nini ba munoko mboka na bango balobaka nini ata mo munoko moko permettre aloba donc à travers notre invité, comprenez hein. Donc nous sommes en direct, notre invité c'est une grande mère donc pour comprendre. Alors c'est un peu bref hein. Bref, il y a conception la biso, disons il y a idée la biso. Il y a émission. Donc, toujours avec Sabino, c'est-à-dire, à travers Baonde, Bawanda ko expliquer biso ndenge nini l'époque na bango mboka ezalaka, banda ko vivre ndenge nini, ba robet la biso biloko ni ko na bango baliaka, biloko ni baliaka te. Donc mu makambo belé to solon karabongo na kati ya émission na biso ya mon village. C'est une nouvelle conception car ndenge za ko RDC donc concevoir et puis bazouaka. Donc voilà, je suis avec une grand-mère, je sais pas si Peggy va me permettre. Il y a côté déjà invité nanga, à côté invité na biso, disons, comme ça tout solana et par rapport il y a mon village. Alors ça biso mon village, na mboka so galaxy. Donc voilà. Alors je m'en vais déjà dire bonjour, na bana linga la poko na biso, aibi linga et puis na mboka yeko na boka leza. Kambote koko. Mbote. Bonne santé. Santé bien. Vous allez bien, hein? Alors, quand on a vu sauter les lorotala yo, il y a biso kombo na nani et puis oza ekolo nini. Kombo na ngai ezali bolumbu itola. Bon, mboka na ngai filasi o baboti ngai. Mboka na ngai o baboti ngai penza na botami efonzolo bolenge. Efonzolo bolenge. Ah. Donc bino boza batu ya côté nini, batu ya Équateur, batu ya côté nini. Toza batu ya Équateur. Jaune na biso bolomba. Posta bokote. Filas bolenge efonzolo. Donc on est à village na bino mboka la bino ya ngwana opesi biso bakombo nango. Alors yebisa biso ko toyebi province na bino Équateur. Pour na kinto yebi ba mongo bangala déjà au même biso na Équateur parce que yo oza mongo to oza mongala. Mongala biso nyonso babengaka bangala. Kasi na munoko mboka nde tokesanaka. Biso tolobaka ya kimongo. Ngombe balobaka kingombe. Ngbaka balobaka ngbaka. Mongwande balobaka mongwande. Mbunza balobaka mbunza. Kasi biso tolobaka ba mongo. Ba mongo epai na biso. Soko mwana alamuki. Mwana muke alamuki. Olobi na ye o beto.
Ah, o wana mwana muke. O beso wana na linga. O beso wana ezali lokola bonjour. Wana mukolo apesi mwana muke soka kutisa. Mwana muke pe azongisi mama kulutu losako. Nandimi elaka unzakomba. Ah. Donc o beso wana ezaka mukolo nde abandaka mwana. Abandaka mwana. Après ce que mwana azongisi losako. Nandimi elaka unzakomba. Elaka unzakomba elakisini. Elaka unzakomba pa nyonso tota elaka kaka nzambe. Makambo nyonso ezali epe ya nzambe tota elaka nzambe. Yango wana topesaka losako elaka unzakomba. Pona avina yo okotambola kaka na nzambe. Okobota kaka na nzambe. Okobala kaka na nzambe. Okokota klasi kaka na nzambe. Okosala mosala kaka na nzambe. Mombongo kaka na nzambe. Makambo nyonso tota elaka kaka nzambe. Donc voilà, boki bongo koko na biso a expliqué biso ndenge bapesaka mbote bongo na ki mongo. Donc mukolo soka lamuki et que moi nana lamuki te soka lamuki apesa ke mbote obetwa ezali kwa kaka bonjour mwana zongisa losako bino bato bopoza na poto bino bamongo nyonso c'est-à-dire bopoza partout ailleurs partout na monde donc bolakisa mpe bana bino baza mike nde ezalaka non mwana lamuki kaka na ntongo bonjour elo na anglais na kishinois ni hao te mwana soka lamuki pesaka pe mbote na monoko na bango mboka en tout cas esalaka bien parce que biso peut-être toza ba chance wana te ya kokola na monoko ya mboka mais bango kutu nde baza kutu musika ya mboka na bango donc faut baza na facilité wana ya kolobaka monoko ya mboka na bango surtout ya kopesa mbote esalaka bien po kotonga pe mwa mindele ya monoko ya mboka esalaka po mindele mingi mpe bakomoyoka ya bango lingala donc na monoko ya mboka en tout cas eza mwa mpasi po mindele ayoka nde bozotonga ye alors koko oyebisi biso mboka oyo penda oyo obotami kombo na ngoni place papa na mama baboti yo mboka papa na mama baboti nga ezali efonzolo bolenge donc place oyo papa na mama babotaki ok obotami bongo na mbula est-ce que koyeba mbula oyo obotami na oyeba te nakoyeba naza mwana na 1940 ah koko na biso za mémoire bien koko toyebi bakoko mingi so tuni mbula na ya yebi te en tout cas donc 1940 bon epe na biso ezali yo mona moto nyonso eza mona te soki abimaki atiki bato na ndako ntango okoya okopesa bonsoir te okopesa oleko loleko so obimaki okuti bandeko bafandi oyebisi otuni bango oleko oleko wana nde elakisi bonsoir bonsoir to bonsoir kaka ya pamba ok donc voilà boki bongo bonjour eza mbote donc bonsoir ezali obimi oyo okuta bonsoir elakisi oleko ata outi epai na yo mosika na pokwa okuti bato bandeko na yo olobi na bango loleko sikoyo loleko wana obakisa nzakoma te te loleko bakisa nzakomba te donc nzakomba ezalaka kaka na ndenge ya nzakomba ezalaka na ndenge ok alors koko betela biso na bomwana na wana mboka o wana ezali oyo nalobi oleko ezali lokola bino bopesaka okuti bato bavandi opesi bonsoir biso mpe oleko ok alors koko betela biso nanu kie lisolo ndenge na mboka bobanda kovivre depuis ozalaki bomwana na yo ti bokoli en tout cas na mboka mpenza bato banda kovivre ndenge nini na mboka na biso tozalaka bien banda bankoko ya kala te kokoma batata na biso oyo bango bamama na biso te ekokoma bango ekokoma biso mboka na biso tozalaki na pasi te po bankoko ya kala basalaki bakwiri bankoko ya kala bazwaki banzete moko epai na biso nkombo bembambo bon bazwi mbeli bapaloli te basali savo ya bilamba bembambo wana nde eza nzete ntango ya kala o wana kutu biso tobotami nanu te ata batata na biso babotami nanu te oyo bankoko mpenza ya kala
ebandi wana tango baboti batata na biso omoni nzete moko etelemaka so bamongo bakoyoka tobengaka nkombo bombambo bombambo wana ozwi baposo na yango nde osali savon yango wana baye kosukolaka bilamba bon tango bazalaki na tango ya kala bilamba ebimi nano te bazwi banzete ya mbila oyo basalaka bampekwa oyo bilamba bakendaki kolataka bon tango mpe mokili emonani te bato bamonani mokili wana ya kala esili baye kolata bilamba baye kozwa basavo poso ya mibambo basali savo basukoli bilamba tango mpe baye kobota batata na biso nde mundele auti poto tango bango bazalaki mundele azalaki te tango toyi kozwa basavo bamongwa bapetrole makambo nyonso na frama bauti poto frama bakomi tango frama ayi na mboka nde toyi kozwa basavo ya kosukula bilamba bamongwa bamafuta makambo nyonso toyi kozwa esika mundele akomi na mboka na biso bamongo bon na mboka na biso tango ya kala bazalaki na bilamba te bakendaki kolataka bazwi bakasa ya mbila oyo ya pembe basali mayele so bomonaka babinaka na bamabele lisi mayele wana nde bato ya kala bakendaki kolataka na basaki ya lokola meyuko bon bato ya tango ya kala oyo ya bango mbongo bazalaki na mbongo te bazalaki na bacouvre bacuivre moto ayaki na mbongo eza mundele kasi bato ya kala bazalaki na mbongo te bazalaki na bacuivre bango mpe tango ya kala bayaki kosalaka bakwili na bango bazwi makala batina eloko moko boye ale bapelisi bazosala bakwili ebimi ebimi tange kokoma ebele akiki kobala mosi donc n'eta pour kobala mwasi na bamongo banda kobala basi na bakwili bakwili wana mpe ndenge bayaki kosalaka bazwi eloko moko boye batina kati ya eloko moko basala lokola eloko moko boye batia bazwaka makala batiaka ozwi ola okoti mo eloko moko oti eloko wana ekomi kwili nakosomba biloko so azala na nzala alingi akende osomba eloko epa moto apesi ye kwili ntango mundele aye ntango batata na biso babotami mundele aye nde baye kobanda mbongo omoni baye kobanda mbongo mpe esika kobotama ya bapapa babalaki na mbongo te babalaki kaka na bacuivre oyoki babalaki kaka na bacuivre ntango ya kobotama na biso oyo mundele abimi nde mbongo eyi kobima basavo ebimi bamungwa bamafuta makambo nyonso oyo biso tozosala bilamba ebimi yango wana baye kobota mpe biso lele babotaki biso mama azwi zemi aboti elele wana mpe bapapa bakoti bakasi na baprotesa bayi mundele ayi nde bapapa baye kokota bakasi bapapa baye kokota bakasi bon ntango bapapa baye kokota bakasi na mboka na biso bamongo oyo babebisa biso reputation na biso na mingando toza bamongo kasi toza mboka mibale biso tozalaka moto lokola ngai nakota klasi te mpo tata na ngai alobi mwana ifa bala falele ya mwana abala ngai nazwa bakwili wana nabala mosi mosusu abota
yango wana papa na ngai alingaka ngai nakota classe te ye moko akotaka kasi alingaka ngai te ngai mpe nakotaka te ekolo na biso oyo ozoyoka bamongo ekesani bamongo na biso ya bandangele entando te mongo alolo toyebi kindumba te basankoso toyebi kindumba te biso toyebi mwana abala azwa valele ya malamu lokumu malamu yango wana bamosusu na mboka na biso bakotaka baklase bamosusu bakotaka te mpo bapapa balingi kaka mwana botami babali kutu mwana ozala na zemi moto ya mbongo ya bakwile ebele aye kobala zemi wana so mwana botami mosi ya mwana na ngai soko mpe abotami mobali eleki ka boye omoni kasi biso toyebi kindumba te babengaka mpo tosangisa biso na baminga mboka ya mbandaka yango wana babenga biso bamongo biso toyebi bazala kaka bato epatere kasi bazala pemeni na biso te bango bazala kote pemeni na Kisangani omoni bato bakoke bango bazala bato ya kote ya Kisangani kuna kaka mpo babengami epatere kasi biso toyebi wana te biso tozwaka bango bana misala epa biso oyoki merci vraiment pour que vous méritez mon maboko parce que to lukanga to zo en tout cas précision na point on a pour basangisa bino nyonso ba mongo bangala ba pité OK bato bazana na pité ba utanga côté Kisangani kuna de bayaka bazana kutinde bana misala na ba mais siko yo ko sala ke bundumba la bango basangisa ba mongo. Donc voilà, merci beaucoup. Ekolo na biso ba mongo. Tango mundela uti poto. Ekolo penza na biso to bota mundele bele. Ba mundela balingaka biso mingi. Kutu ngai mundela alingaka na bala ya bala ngai pe na eko boya. Kwana za mwana mukenga be na kenda te. Ya solo la ko. Mama. Ya mundele. Na bebisa sanse na ngai. Biso toyebi kindumba te bisala na Kisasa ndenge tokomaka ozala moto abandundu tolingaka mpe babandundu te naboyaki mpo nalandi baseri ya bana mikete yotala mikolo te kaka bagaso mibali lokola ngai Genevieve ye gaso mobali alingi ngai ngai mpe nalingi ye nalinga mokolo mpo nani yango wana epai na biso toyebi kindumba te Kisasa oso ntango frama bazalaki mokonga alingi mongo lokola asongba alingai lokola abela liboma oyebi naloba bokaboli nde mikolo oyo kasi biso nyonso moto oyo autaka na masuwa alongwaka mboka na ye amati na masuwa awa na Kisasa mongala ata baswedi bazalaka kaka bangala oyoki ata baswedi bazalaka kaka bangala baye kokabola biso bangala nde bamongo baswedi kaka baswedi baluba kaka baluba baluba bazala baluba bakongo kasi mongala nyonso oyo utaka Kisangani te bamongo babengaka bisa na Kisasa bangala mpo toyaka nzela ya masubwa awa nde baye kokabola bo lisusu mpe na Kisangani banoko na biso mpe bazala kuna batetela tompoke lokele bazalaka bamongo ntango toweli nyama oyo ya mboloko towelaki mutu ya mboloko omoni toyi kokabwana ntango ya bitumba bango bakati bamosusu bakasai bamosusu bamati likolo ya bakisangani toyi kokabwana kasi biso nyonso tozala bamongo oyoki mpe na kokola na biso toyebi kindumba te toyebi obala tata azwa mosolo wana abala mosi mosusu mosi abota oyoki falele na biso bo biso tosambwa mpo basangisa biso na bato tozwaka bango nde misala
Et pas biso to balaka bango te. Ah, donc bino mo balaka te. Te mingando. Ah, mingando. To balaka bango te. To balaka mingando te. Nakena na mungando wa. Munganda akoya nde mosala epe na ngai na kobala ye te. Ba tswa mingando to balaka te. Ah. Sko yebisa biso kokona ekolo na bino bozalaka na bikila nini? Ok, non, nekolo na biso toliaka eloko te, nekolo na biso toka soki tolia eloko esalaka biso bien te na nzoto. Ah, biso ekila biso tozalaka na ekila ya biloko ya esala mabe na nzoto te. Ekila na biso ya biloko po kaka ndenge mokili nzambe asalaka bato ya kala. Bakabola bambisi mosusu basi balia te mibali nde balia. Banyama mosusu basi balia nde mibali balia. Kasi ezali ekila te soko oli po okufi te. Po osali mabe na nzoto te. Kote ya banyama oyo bapekisaka biso te basi balia te toliaka te. Eloko tolia oyo bankoko ya kala bapekisaka te basi balia te tolia bowayu nzobo tolia pe oyo nani koba oyoki bapekisaka biso te basi balia te kasi tokoma kolia po batungisaka nde biso kasi banyama mosusu ya bana mibali toliaka te nati babokomboso oyebi bokomboso te basi epa biso baliaka te papa mokomboso nyama mokomboso ya biso na poto mibalo baolanda biso misu bayebaki te po balia biloko yango pe te to basi pe oyo baliaka deja mikomboso bakomprendre ke na ekolo na bino ekila na bino basi baliaka mokomboso te biso toliaka te po azala lokola moto omoni toboyaka ye po azala lokola moto okolia ye po nani ata mindele bakendaka kofingaka biso makako po biso misapi nzoto eza ozala lokola yo makako kasi biso tokolia mokomboso te oyoki toliaka makako banyama mosusu epei na biso balwambe mwasi aliaka lwambe te lwambe azala lokola nyoka atambolaka boye lokola nyoka boye tokolia te banguma mpe biso basi toliaka te epa biso oyo aliaka nguma kaka mibali donc eza babiloko oyo bino basi boliaka te oyo mpe basi baliaka en tout cas boyoki koko na biso ndenge ya expliqué biloko nyonso boliaka na mboka na bino. Donc avant tout je dis un grand merci comme ça à mon papa Jean Thibaut Chiboaboa, merci pour tout. Et puis merci comme ça mon vieux Fredine Dongala irlandais, bako bisous na yo, Pipo Zenga, Papson Isebonga, Mike Moussissi, en tout cas gros bisous à toi, j'attends toujours. Merci comme ça Fleur Makini ici à mon bébé, Manassé Mazingo, Prisca en tout cas gros bisous na yo. Ah Nzambe na habité Stéphanie Komamboke Kiminga. Donc voilà. Alors quand on a biso, kombo ya Stéphanie ya Mboke Zamboyo. Ah, Mboyo, en tout cas Stéphanie Mboyo, Bambote na yo. Alors, il y a ce coco, expliquer biso ndenge mboka ezalaka. Parce que mukolo bolongwaka mboka, ya boyaka wana kini. Il y a biso boyaka ndenge nini. Ezalaka na ndenge nini, ozora posa wana ya koya Kinshasa ndenge nini. Ngai na yaka Kisasa. Ngai na yaka Kisasa. Ngai na mobali na ngai. Tobalani toboti bana. Bobalani kuna na mboka. Na mbandaka. Tobalani na mbandaka. Ya kimboka bali ngai, ya sala ayaki kosalaka na mbandaka, ale. Toyi mbandaka. Ya yi toyi pe Kisasa. Toyaki awa na mbula nini tokomaki awa. Tokomaki na 64. 65 na eko banda kubota bana na ngai ba oyo bazalaki awa obalaka na âge niko balaka balele wana nakoki koloba na balaka soko naza na ba 30 ans ba 30 ans mais biso toyebi na mboka to ba 28 nayebi te na mboka pe ba kuna pe ba mosusu babalaka ba 15 ans ba 16 ans kasi ngai na ndenge na ngai
nakolaka na ndenge ya mobulu te yango wana nabalaka noki te. Ah donc bato banda kobala mingi na mbula mokie bazalaka mobulu. Wana kuna mboka na bino na ekolo na ezalaka mpona bazalaka mobulu te, ça dépend. Ya moto na moto ya yo moko ndenge olingi. Donc bakoti te ndezalaka na bikolo mosusu bakoti baimposaka mwana ke non bala na mbula tel nini tout ça là mais bino ezalaka na ote dépendant na ye moko moto balobaka osa akoli koboya mibali te bala kasi ngai nalingaka te naboyaka mibali ebele nalingaka te nde naye kolinga wana toyi kobota bana. Papa pa asalaka problème te ndenge obanda koboya mabala. Papa na bino pa asalaka problème te. Papa asalaka te afandaka na basi na ye misato kaka kimia asalaki eloko moko te baye kokufa te ndenge obanda koboya mabala tosala nde obanda kolinga na kobala mokie te ye alobaka eloko tasilikaka pe te. Alobaka te alobaka alobi malamu moto alingi mobali ye moko oyo akopesa mabe malamu moto alinga mobali ye moko akende ovanda kimia na libala. Soki olongwe mboka papa azalaki deja na bomoi to akufaki deja. Papa na moi olongwe mboka po ya Kinshasa ya papa aboti azalaki na bomoi to deja. Kutu mama na ngai akufia na Kisasa. Papa na ngai pe akufaki na mboka na nsima na ngai. Nde naye kokende na matanga. Donc na libota na bino bozalaka combien bato zo sikoyo obali po na ki babota bino boni. Tobotama 4. Basi misato mobali moko. Donc voilà bon qui bon ko expliquer biso ndenge nini lika bongo na mboka mais akolobela biso pe na mnora mboka ozayi moteur azolamba akoloba na mnora mboka ndeza ikuna na nekolo na bango tu ba olamba ne balobaka ba terme na bango basalaka wana donc bokozwa ngo tout à l'heure alors ko koyebisa biso ya mobali oyena mobali no awa na Kinshasa boyaka na Kinshasa bokutaka Kinshasa ndenge tokutaka Kisasa dépendance esi esalemi te 64 tokuti kaka mokonzi azalaki Kasavu tokutaki mwa bien lelo oyo mabe tika tokutaki kolia bien tozalaki mpe na babiloko oyo eti Kisasa salite ya basase bamilangi ya baplastiki tozalaka kaka Kitunga mosi kenda zando na Kitunga bakangeli yo biloko na papier oyoki papier wana so ina yango obwaki na foule esili ekomonana te kasi oyo ebebisi Kisasa mokili oyo ya sikoyo biso tokuta ya bie tolea bie kutu bamabunzu oyo tokendaka koliaka na Kisasa okoka te otali libunzu olobi otali eloko tozalaka na bampioli te bampioli nde makambo ya bino ya pasi oyo tozalaka mpe bie mibali mpe basalaka misala bien toyi kokoma ntango ya Mobutu tozalaki mpe kaka bien tozalaki mabe te yo moko mpe omonika ndenge mpasi eyi na Kisasa makambo nyonso mpe ebebi. Donc voilà. Alors pour tous opena taming te poto okende sikoyo olakisa biso biloko nini bino na ekolo na bino boliaka mingi mais avant lakisa biso fo oyebisa biso na poto ebi neti na bato bandundu tebi ke bango biloko mingi bo balekeza misili na bato bandundu ya misili epa balu bato ebi ezali pondo mai babenga ngo suni na bomatamba tebi ke za matamba pondo mai esko bino na ba mongo yebisa biso boliaka ni bino o tebi ke soto li biloko oyo eza ekolo o ne mutu balambaka biso ba mongo toliaka fufu te toyi kolia fufu awa na Kisasa oyoki na mboka oyo baboti biso toliaka makemba toliaka kpanga mongwele ntuka donc biloko bino boliaka yango toliaka mingi limbondo mbisi nyama po epa biso ezali ofandi bomoni bamakako bazolia bapaipai banyama na zamba mbisi okoka te yango wana toliaka bon oyo mosusu toliaka na munoko ya mboka tobengaka bieya oyo wana oyo ozomona bato ya banundu babengaka soko mikulu soko mikungu oyo ya pembe wana
biso toliaka mingi yango na limbondo na pondo ya mosaka oyoki ndunda eza epa biso te toliaka bandunda te toliaka bansolo ya minene oyo eteli oti na pondu olambi mosaka olambi pondu oti basolo wana boli toliaka bamboma oyo toliaka na pondu toliaka mpe mbala na pondu manyoko na pondu biloko bino boliaka bosikoyo miziki na bino boyokaka kombo nango ezalaka nini biso bamiziki toyokaka na bana mike tokendaka kosalaka bamiziki na biso ya bana mike ya balenio moto asomi miziki oyo omwana babetaka boyeboye babeti alebobini bosali balenio na bino kasi oyo eyi ya sika oyo tokoma kobina kaka mabele elisi bonyoma bala mosi ya mongo oyo kelengi nde wana. En tout cas, voilà, vous comprenez que tout à l'heure, on a vu ça dans l'ambiance, c'est dans mon plateau. Alors, on a expliqué que biloko bino boliaka tout ça là. Alors, lelo neti kolia bon biso toya kolia fufu awa na kisasa. Ba fumbwa awa na kisasa. Kasi ezale pa biso te. Siko neti lelo pena ko soto bitolia neti pa na otolia ni lelo pena ko lambela biso neti. Lelo nazo lamba pondu ya mosaka. Na mbala mabenge biso tobengaka na munoko ya mboka mabenge mbala ya rouge tobengaka ta ya pembe ata ya rouge tobengaka mabenge na munoko ya mboka bamongo oyo bazala bayebi te tobengaka mbala oboliaka nde mabenge na munoko ya mboka toliaka mpe na manyoko menkufu munoko ya mboka lingala manyoko toliaka pondo ya mosaka na yango sika oyo naye kolamba yango nalambi mbila ezala na moto sika oyo nalingi nadongola pondu natuta natia na moto mbila so ebeli natuti mosaka nati na mbala boli. Donc voilà, très chers amis internautes, tozo découvrir le lot. Ndenge nini ba mongo balambaka pondu ya mosaka donc bino pe bwana poto po tomona bilubu pe salemaka mingi même comment te tomona peut-être basala biso so pondu ya mosaka po ba pondu ya mosaka bato bandu bazala ndenge na balamba pondu ya mosaka ba mongo pe bana ndenge na balamba pondu ya mosaka lelo to ko découvrir biloko nini batiaka bongo na pondu ya mosaka po bino bato bolanda biso kozala facilité ya kolamba ngo na bandako na bino et puis boyoka guna surtout ba mango donc ba mango voilà biso ne ba soko olingi po ba pondu ya koto oyo elalaka pondu so elali 2 jours ou 3 jours ebebi yango wana tosalaka ozwi osombi solo oti oti solo pipi otuti na pondu ebeli ale tango pe bana bazana elengi ya bali ya pondu bati sikre batiaka sikre po bapondu ya kote oyo mabe kasi ya mboka totiaka te po tobukaka kaka mokolo yango bolambi. D'accord, voilà, très chers internautes, tozo kende déjà na cuisine totale ndeko kwa biso kolamba ya biso pondu ya mosaka. Donc voilà, tout se retrouver tout à l'heure na cuisine par rapport à mon village. Donc voilà, c'est notre tout nouvelle conception na Katibongo ya Eco RDC. Donc merci à toute l'équipe, en tout cas félicitations à vous parce que c'est une des nouvelles dans le monde, il y a YouTube. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure. Bisous. Voilà, très chers amis internautes, comme on vous l'avait dit tantôt, que nous allons particulièrement le lot bien on la biso Mosaka. Alors on la biso Mosaka et disons pondu ya Mosaka. Pondu ya Mosaka, c'est quoi on a fait ça ni balamba pondu ya Mosaka. Pour Mosaka déjà toi Mosaka tout le monde a rendu là. Ce qu'on y a on a fait ça ni basala quand alors quand on a expliqué que biso que non bino niko na bino bolia ka pondu ya Mosaka. Alors pondu ya Mosaka na o tshela biso ni na kati. Ko tshaka ni na kati ya Mosaka. Otiaka na kati na pondu ya Mosaka mbila soki ebeli
otuti osali mosaka pondu mpe ebeli otili ntango obeli oyambi mbila otili na bambala na kati ebeli nyonso. Donc ndenge mbila ezotoka boye po ozala na mbila ebela après nde soki otie mbala te nakotia na mbala na mbila za mbala moko ebela mbala moko. Biso tosalaka bamboli na mbala boye na paloli mpe na kosake na libeli. D'accord. Ok. Après avoir kotia boye tokozela mbila etoka nzela moko na mbala. Après na nsima natuti pondu nalambi pondu ya ye place mbila ya ye place. Donc pondu otuta ya mobesu kaka ya mobesu natima na nzungu na moto etoki ngai natuti pondu ya mobesu ale nabwaki mai ezotoka ngai nazobwaka po esala solo te. siko apart mbala na babengango nini na mbila okotiela biso esu nini na kati ya pondu mosa. Voilà, quand on est dans le bas, en tout cas, bateau peut-être bozibi sur la katikati. Le loto, en fait, c'est une première rubrique na kati bongo na kati chaîne na bino eko RDC. Donc rubrique à Sika, mon village oyo. Tout le cas, to ba histoire ya mboka ndenge banda koleka. Manu banda koleka. Alors toza plus na posa ya bakolo bon vraiment ba ebi lisolo bien mboka. Ndenge lekaka biloko nini o bazaka nango ekila biloko nini ya bango zaka vraiment o que bango baliaka. Donc voilà, très chers amis internautes, comprenez ndenge na expliquer bien, c'est-à-dire yo mutoza ekolo nyonso ozala mbunza ozala mungala ozala musuku ozala mutetela ekolo nyonso ozala posa to yamba oko benga biso kana numéro eza fichier biso que notre on a besoin bolo beleko na biso to luka ukolo moko oyo ako relater biso lisolo ya mboka na bango ndenge ezalaka na minoko na bango ya mboka. Donc voilà, c'est un peu l'idée de notre rubrique otokoti bongo na kati ya RDC. Alors tozanga koko na biso aho bandela ko expliquer biso ndenge nini ba lamba pona musaka biloko ni bachaka na pona na bango musaka. Donc voilà koko soko ko expliquer biso biloko na ya pona musaka ochaka nini na nini. Merci. Biso na mboka na biso eloko mpenza ya liboso eleki kolia na mboka na biso ezali pondu ya mosaka mbondo. Ok. Oyoki? Bon, sikoyo biloko oyo totiaka na pondu ya mosaka oyo etiaka pondu elengi mpo olia totiaka mongwa te. Ok. So toliaka pondu na biso malili. Ok. Totiaka. Donc koko na oki bien te ndenge bosala pondu musaka boye bochaka ngo babenga ngo ni bochaka ngo nini te mungwa te. Donc si biloko olamba maboye mungwa pe kokota te. Mungwa ekokota te eloko oyo ekobongisa pondu ka mbala oyo ngai na ti. Donc sukali wana ya mbala kaka nde ebongisa. Sukali wana ya mbala nde ekoti ya pondu sucre. Ok. Na basolo oyo donc basolo mpona kosomba basolo soki neti moto aza na mposa kolamba yango asomba solo ya mobesu te. Donc solo oyo esali bacouleur boye nde yango ya kosomba. Oyo esali lokola etela oyo ya bacouleur oyo na pipi ya mobesu otuti na pondu esika moko alotokisi. Ntango pondu ekobela okamati mosaka yo otutaki otii na pondu boli otiaka eloko moko. Donc na pondu na biso boye eloko otuta na pondu eza kaka pilipili ya vert oyo esili. Solo mpe fo kotuta yango. Solo kotuta te solo kobwaka kaka na bambuma ndenge eza bobwaki na ntango ekolemba nde osangisi na pondu otii mosaka. Ok. Donc voilà boki bongo explication biso tozela kaka parce que eloko ozwa biso peut-être temps mingi eza comment on appelle mbila na mbala. Donc ce que lembi nde ce ko comme une étape parce que déjà to comme une étape ya kodongo la pondu na simande na ti pondu na moto soki ebeli nde na vinyo so na sangisi. D'accord. Non. On est maintenant.
Donc voilà, toujours zéla, biloko na biso et kota bon na moto donc to comme bon étape ya pondu ko na biso zolinga dongo la pondu pour à tout temps boyeke explication ndinga pesi donc pondu na ye à tout temps kaka na pilipili ya vert. Donc bachaka ni ndembi ni ai ni litungulu donc eloko te. Pondu na yaro tout en kaka na pilipili la vert donc voilà mais quand tout le monde ça musala kara yo moko mutu mo tem so ko aider pour ça biso te que pondu tout en yo moko quand même pour ngape ya mona tout na tout mais koko ezali lo moko ezongelinga na mutu parce que to zongi suna mboka parce que to anda koyoka mingi babenga ba mongo baza ba miyibi parce que ça se pone babenga ba mongo baza ba miyibi baza pe bandumba kwa bandumba déjà expliquer biso. Ça se peut pas bien à Bamongo Bami. Tala. Biso Bamongo. Toza Kindumba te. Toza pe moyibi te. Si ko ba bien à bino Bami. Ba ko se biso Kindumba po to sangisa province moko na Mingando. Oyoki? OK. Asi nekolo na biso penda toza Kindumba te. Pe Bamongo baza moyibi te. Bamongo nde basalaka na mundele. OK. Mundele atungisi banga afuti bango mbongo te. Donc mundele asesi bango musala asesi bango musala na suka pesi bango mbongo te. Bango ba ko jwa masuwa. Ba ko jwa yango na nkopo afutaki eza moyibi te. O bamongo bayiba masuwa. O to yibaka te miso makasi. Nde balo to yoka ba terme balo ba mungala mona mungala bangala bazaka miso ga. Donc miso ga wana nde zalaka par rapport yango wana. OK. Yango wana toza moyibi te. Moyibi oyo ekoka pratu mboka yose koma moyibi. Kasi na mokoko baloba bamongo Kindumba bamongo moyibi biso moyibi te ne miso makasi mundele afutaka biso te biso to pe to botoli ye masuwa donc na kanda wana na kanda ya futi biso mbongo te ndesko minde ba mema bino sango ke bamongo bazaka ba miyibi ba mema po mundele biso bangala batungisa biso te mosala ya mongala miso makasi ezala mwasi ezala mobali ezala mokolo ezala mwana muke Sko miso makasi wana ezalaka na bisika nini na libala pe foza miso makasi na musala na nyonso okonzala miso makasi na libala mama mobala kendo dola ombando yebi te tuta ye makobi bon toko da pege zoyoka na miso gafo zala partout miso makasi ya bangale zaya kaka likamo moko te makambo nyonso donc na nyonso wana na libala okuti mobali na mbanda olio pe otumbukela mobali obeti nde mbanda tala ndenge ozomona biso ata ndenge mindele babetaka bato bafimbo tobanga te oyoki biso tobangaka te. OK. Donc voilà, vous comprenez. Coco, en tant que Coco, expliquer biso parce que c'est vrai, tous solo là, tous ça la répondre nao, biso tous solo là. Yem ça biso na école on a binu aba mongo. Neti moi si des acquérants parce que tous solo là, oza Coco, oza pe maman, o aider pe biso. Na bité ce qui maman na biso Coco ta déjà, so ko benga msu mutu moko edaka biso pe tous solo là. Et osala moi bien sunga ka on dit on sala pondu comme ça biso tous solo là ka. Donc voilà, na ebité quoi ce qui na kobenga koko na ngai. OK. Koko na ngai na di. Na munoko ya mboka. Aya na yebisa ye. O bango bana babotami na kisasa. Ba yebi kolamba pondu te. Aya na yebisa ndenge balamba ka pondu. OK. Non na ebité ce qui maman Nadine na koko ya déjà aya po Peki walo acheter salé lo moko salana et bominga na koseka donc ebité ce qui maman Nadine na koko kota déjà na plateau na biso pour aider maman de temps en temps tozo solo la côté kuna pe bozo beta mais na olinga o expliquer pe ndongo expliquer na lingala o expliquer ce qu'on a monoko mboka le temps maman na biso Nadine azokota o expliquer bana poto nyonso ba Rolanda o siko na kimongo biloko yozo lamba o expliquer o siko na kimongo o bengi pondu na kimongo solo na kimongo musmbila donc nyonso expliquer biso na kimongo donc voilà. Ouais, maman la biso ko leka ils ont un problème peut-être ça direct na que ce bako peso kiti pour vendre pour kama to beta mo lisolo na kimongo on la xinga pe na kimongo ko sala bien donc voilà je sais pas si on peut me donner la chaise
Voilà, ma chérie, au copé sa kiti, ça ne dérange pas. Les en direct, donc voilà. Koko so ko expliquer biso suspect na ebité maman Nadine aloba pe ki mongo. Maman Nadine ko pusana, mais Nadine maman Nadine na ebité na bengo maman Yaya, bon ça déjà Yaya nanga, vous appelez maman. Donc voilà, comprenez très cher ami internaute. Ah tout le monde a koko émission ça la pondo koko expliquer biso expliquer biso et ça biso nanu ya na maman na biso Nadine na bengi ya parce que na mona za ya nanga za ajement na yaya donc voilà Nadine nketa we ai woke ndali kali yala o lambaka bawa bosaka nga o somba bawa o bosome Congo kongele kibolo somba kausu o somba kausu o ya o bambola tsaya o lila basi batsaya o tela bawa o kola liwali nko soka o lusandasi banko batsaya batoka liwazo toka te zoya donc comprenez o kola lenkina mba la babenge en train de parler o sanganya anga tout avec liwa o kola solo la benga la bamenga solo bayo tutola oh kola solo pipi lene avele oh tuta oh lilala bawa ali bakoya oh tuta bosaka oh lilo saka babenge bango bakiwilaka bakibolambaka loyola la bawa bawa bakolambela bawa ba Congo bayolambela bawa ba kauchu mais na nyoso bolo bana bawa ba uma bayolambe kasi kausuntina bozu ndenge ya ponda musaka parce que so benga ngo bawa ok ponda musaka bipona ye na mboka la bango ba préférer balamba na Congo na Congo yango azola kisanga bisoko ke na ndaku na yo il faut olamba ka ponda musaka ya pondu ya Congo makasi yango ngana tuni Congo balamba kala ngote balamba ka na ponda kauchu ndi yango na zo kinga bite pona biso majorité na biso ezali kauchu musaka ngaso okola bawa bane soka bawa la solo la menga bo beso après anga soka we bawa basi batoka natsa nga basi ango batoka osinzo toka bawa ekekenge soka we bawa okola menga bo beso toka la bawa bon basi batoka mpindi sasu natsa ya okola bawa ango olusa okola nsolo olekola mposo o lusa mpinsi na elembisa bawa donc emi itbo tosangelo bato balanda bosala no kiwo sali donc ekiso toyokele bawa bosaka tina ebime mongo boti ane eza neti ebima kitoko donc kolamba oyo azolakisa nga wana eza lokola nalamba pondo ya mosaka na babiloko oyo atie na kati wana po ngai naza mongo ngai nabotami naza mwana mongo donc naza mwana ya mwana na ye yango azolakisa ngai mosusu nake libala bana nga baliaka ponda mafuta te il faut bana nga baliaka pondo biloko pe ya ekolo ya mboka na biso ko bamesanaka yango emi nde mongo il faut kelake baoyiba bolabo kiso bolo kiso bakulaka balena mpoto balendi sasa mais monoko mboka ezosanga bashia de poule balendi sasa bayoke mposa ya ndala bawa bosanga dondi lombi kinyo bakulaka nga lokisi ndi lombe oloka mposa ya pondo ya bosaka oleta wajokawe nkina bonokawe ao nasokita mpaka olosangela kolamba ilanda ndata kolaba watokisa ngosiso tuta nini mba okola bosaka ngo bawa baoya okitisa okola bosaka olila ntina ele tomatola eyo tokaya santé eyo tokaya bolo eyo tokaya force moti situ iso bana basi modelo ngana komi bona mboka la biso yango balobaki botama okelenge siko botama mbongo okelenge wana ezaka na domaine nini ngala parce que c'est vrai tozomamaka myoso toza mpe tabu te siko koyokelenge wana ezaka na domaine nini na mbetu to na kolia to na nini
yoka tokoloba na fashion nini bakoko na biso mpe bamama na biso ntango bazobota biso ende ayo ntefela lo mwajole bandaki koyebisanga na monoko ya mboka abi koko na ngai ndenge obotami wana biso toabata makasi toabata makasi na ndenge nini nga tobotwa bayo tosokola la bokako bokako eza neti bapambolaka biso bango bayebi kolamba bayokaka bana na bango basi soni te bayokaka mpe bana na bango mibali soni te ntango yo ozobota mama ekanda olakisanga mpona mosaka nalambela mobali nanga ndenge mpe akoyokanga soni te akolakisanga ekobotami ana oza mwasi balibala basalaka ndenge nini babengaka mobali ndenge nini osolola na ye olambaka elubu ndenge nini saka babetaka na likemba ndenge nini pe soki okomi na butu batendaka mbetu ndenge nini baservaka pe papa ndenge nini bapaya pe ya papa bayamba bango ndenge nini yango na moli soki tokoli toyokele tu bakulaka loya ngalobala non c'est-à-dire ba vérité bozala yango na ekolo na bino yango babengaka pe bino ke bozala na pudeur te bolobaka nyonso sans kobomba or eza kozanga pudeur te mais eza nde vérité pour moi parce que bekolo mingi pe toyebi babombelaka bana makambu ndire moi soni moko boye or moi na déjà nde bomona fo relaxer ke non vie ezalaka boye ezalaka boye yango wana omonaka biso bayebisa biso botama ozaka mpe na elengi na biso wana bya lokuta bawa ntefela baoyane wadiwa mongale wa esukali loya inyo moko loya ezalaka lokuta te ale wa esukali bongo ozokotie tele mwasa mongo asukali to lokuta seke yo lina mwasa mongo te ana bakalite kote nyonso azalaka elengi aza na place moko akoeshue te po soko explike nga ke mwasa mongo akoeshue na kotuna yo aeshua na eloko nini bakolo bonyoma biso bakolo kolamba biso mpe biso oyo mpona mosaka mpe yango sono bina salela oka ndenge kokola nga alakisi nga boye okoka ngo ka elengi me nayokoka mpe mpona mosaka mpona nda komona mingi mama biso abotaka aza mongala te me ezalaki na koko moko mongala banda koya kosalela ye mosaka banda koya kosalela mosaka estce mpona mabele disons mpona mabele banda kobima te estce ezalaka mpe mpona mabele to nini ezalaka mpe mpona mabele to nini ezalaka mpona mabele na ndenge nini omoni ndenge azotia mbila ya mosaka wana mosaka wana ezalaka kilo ntango yo ozomelisa mwana oti kobota sika so mabele ebima te ozolia mpona mosaka na maboko ozolia mpona mosaka na maboko olia mpona mosaka na maboko mosaka na nyonso ezokoto na mabele ezovimbisa mabele ozomona ezovimbisa mabele ezoswanye libungu yango wana omonaka toyebi te na babikolo misusu mwasa mongo soki aboti ntango aza na wale na ye okomoni azaka lailai po biloko boye epesaka mwasi vitamine esokolaka mwasi nzoto nyonso ke mwasi azala propre ozomona na mai ya moto nde esalaka biso ke ezala propre ebimisaka mabele efungolaka mwasi po ere oza na zemi okokonda okobeba bakampisa zemi bino moko boyebi ere sikoyo ekobota yango nde mpona mosako nde moto ekozongisa yo ata kolia na mikolo nyonso tu te bakolambela lelo osali nango 3 jours ozolia yango nde sikoyo moto ebimisaka mabele eza mosaka na pondu nde ebimisaka mabele sikoyo balobi bamongo babangaka te omona bamongo bangala bango batongolaka kaka pilipili osangisi na ntango mpona nini kosalela babiloko makasi bona kati ya nzoto esalaka nini mpena na nzoto bon bangala batongolaka mpona nini omoni mwasi soki aza na zemi mwana avandaka na libungu banda 9 mois na 9 mwana mwasi ayaka kopedre nyonso na kati na ye ozangi apeti ozangi nzoto ere mpe oki kobota yebaki obimisi makila ebele makila ebimi ebele sikoyo makila ebimi ebele gazi nyonso mwana azalaki na libungu evandaka na libungu evandaka do apetiana nyonso loko ezangaki il faut oluka nete epai na biso koko na biso ndenge asalelaka biso asalelaka bamama na biso bandeko na biso mosusu akozwa kaka pilipili ya mike wana ya mobeso bapilipili ya mike oyo tolambelaka atuti atie na mai na ye
ya moto kaka ndenge ya sala bango bayebi babiloko na bango basalaka nde bakozwa bibila ya batongoli eyo batongoli yo mai wana soki ozangaki apeti ya kolia yango nde moto ekopesa apeti ya kolia so mpe nzoto esilaki yango nde moto ekozongisa yo nzoto na yo mais ezalaka te mpe soki bomwasi na ye ezonga mpo tobotaka ye tobotaka wana bandeko na nga ezalaka lisoyo ya biso basi mpe ata mibali bayoka eza problème te l'essentiel bayoka mpe baoyo peut-être basalela yango ta monike nzoto awuti obota azomona nzoto te donc à travers émission ya mon village okoki koyeba bokoko parce que bokoko eleki kaka ata tokoki osalela biso bakisa mindele mais faut tozongaka mpe na bamatiti na biso na babiloko na biso esalaka mwa bien quoi donc voilà mana di ndenge obandaki koexplike nde akozwa pilipili ya mobeso mpo ntango biso tozalaka na zemi tokoki kolobake nzoto na biso ekitaka na yango mwa mwasi mosusu soki aboti basalele bakisi wana te akomobela pota likumu akomolela mutu pasi epui na kati na ye ya bomwasi na ye mosusu akopedre oyo ezalaki kitoko na ye ndo omonaka mwasi mosusu azoba nazokomprendre te na boti me nakomi polele mwasi mosusu abi mobali ye mosusu avandi mpo na minute wana oboti soki ozongala mobali aka na posa na posa na yo papa soki asimbi yo boye kuna yo osobebi na yo seke babongisi yo te sikoyo na nzela ya kotongola wana nde eyaka kozongisa matrice nyonso na esika nango na bapilipili eyaka kozongisa bomwasi na yo ekitaki na esika nango mpo ebloke ekanga yo ozonga ndenge ozalaki ata bakisa mindele ezali me bakisi oyo bamama na biso basalaka oyo soki aboti mwana mwasi nyonso soki aboti ezongisaka biso bomwasi na ndenge ya okolinga te wana ta papa lobi soki abe mwasi na nga aza na bebe mwasi yango tolobaka eyo nyonso mwasa mungala aka mwasi elengi aza na bafashion na ye oyo babongiselaka ye ozomona ezalaka mabe te ebongisaka biso ezongisaka biso matrisi ebongisaka bomwasi na biso efungolaka nzoto epesaka biso apeti to omonaka pilipili yana mike na batanga oso na basangisaka po ebongisa nzoto ya mwasi voilà wana boyoki totusheka mokie na parti na biso ya bamama kotala kaka po topesa bino mpe ide bino nyonso mosusu bao bobotami na poto boyebi makambo mpenza ya mboka na bino te Eko RDC eza wana mon village eza wana mpona koyede bino bocomprendre makambo mosusu boyebaki te ya mosusu par rapport à santé par rapport à kolia par rapport à ndenge nini bozalelaka na ekolo na bino par rapport mpe ya ekila surtout bekila mpe ezalaka très important il faut koyeba yango soki osukoli mai ya moto te santé na ye ekozala bien te vraiment donc voilà kolanda bahôpital makambo balobaka te mais biso bana banga tozala bana bekila biloko te bekila biloko neti biso bakoko na biso balakisa biso kaka ere ozobota mazebisa mwana nga mwasi kolia nina te nina eza mbisi moko bozalaka poso pete bozala lokwa courant so aninganaka alengisaka kolia nina te soki olie nina ekosaloma kwanza ekowana bakwansi na bango peut-être toyebi ye mseza ndenge akutime na bango nina wana neti biso toliaka yango te na bamongo nyonso abotami ngala te me mongo mpo bakoko na biso balisa biso toande bamongo basankusu bamongo babolenge bamongo toande bamongo tosimba nina te tosimbaka koba te tosimbaka nzongo te na bana basi tokoma kosimba lelo mpo biso tobotami na kishesa koyebika te ezalaka wana te tosimbaka te bampakasa bobenga bampakasa no tobenga yango neti nyama ngo kombo yango ni likoko soki mokomboso na biso tobenga yango siko bakasa mais biso toyei kobotama bi te bolia mokomboso te bolia nini te mais na babiloko nyonso etikali en tout cas moma tozalaka toliaka na bino toliaka na biso donc voilà comprenez touti bomeye na suka bokoexhibele biso mwa quelque part ndenge bamongo babinaka na ekolo na bango en tout cas ekosala biso donc voilà comprenez atala koko na biso donc koko na biso apesi biso mais koko opesali biso kombo na oyo babengelako awa te na nini opesali biso kaka kombo ya mboka kombo no pende ya bolenge oyo babanda kobenga ozalaka nani babanda kobenga ngai kaka bolumbu itola Marie Jeanne kombo ya bolumbu na bamongo mobali oyo azala na mbongo te ya kobala bolumbu te d'accord donc voilà comprenez
journée. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Mon Village. En tout cas, merci Maman Nadine. Hein. Merci na assistance. Vraiment, ça a bien. Nande Bosoli, moi qui mango. En tout cas, j'espère que Mango Nyon sur Équateur va se retrouver par rapport à l'émission Mon Village. Mais bon, à la Carawane, pour la Monico Kalobi, bien vraiment dans la caméra. En tout cas, félicitations à yo. Tozaka, Toz et la team Moussaka. En tout cas, Pega, Toza Moukongo, il faut les lots pour nous Moussaka. Donc, j'espère que Papa Jean Thiboué PC pour ça. Pas tu poses à Mongala, Peggy Walonga. Moulouba, voilà. Malheureusement, ça Moulouba, mais côté la pendant Moussaka, c'est pour ça au lia. Donc voilà. D'abord, nous sommes venus regarder si vous avez à brancher. Bongo pona Moussaka qui papa na Mungala, il y a des Kambali Bokonde. Ok. Yolamba pona Moussaka Zakito, attends la Mungala Mungala. Et il y a Mukongo, attends Moulouba, attends Kolonini. Ce qu'on a mis pona Moussaka Kito. Ako boye lo attends Thompson, bien bien Nyamadi. C'est ça. Ce qu'on lianga ko ebiso bi lobi lambelanga. Ok. Ben oui. Ah, donc faut pas savoir ce secret. Ben secret ni nous quand papa dans na quand pegi walungwa quoi. Net moi ça pegi pegi butu passi. Donc faut en formule ni no kangela papa. Donc pegi t'inquiète. Tu so pesa maman solution siko. Aye ba ngi na kangela. Donc voilà, retrouvons-nous tout à l'heure pour petit à petit tozo kende, tozo ko ba muke na suka. Pour bilon on a vu ce qui est na kobela donc tout à l'heure et encore on a vu ça comme mélange en Moussaka na mbila na mbala pour tout les bilon on a vu ça car ningeza retrouvons-nous tout à l'heure donc voilà merci beaucoup. C'est la ministre du travail, non? C'est pas fatigant, c'est fatigant. Qui là? Voilà, Regarde. Je vais aider pour avoir toute la société. Vu qu'elle fait dire moi dans la caméra, donc ça sera pour beaucoup qui s'appellent quoi. Voilà. Il faut un peu passer, il faut que tout à l'heure. Car depuis tu vas aller dans le micro. N'est-ce pas, Madame a dit? Madame a dit, je te fais des gros coucous. Voilà quoi. Il faut qu'on en parle de ça bien. Benga ni simba flower benga. Siko nalingi nalongola mbala oyo ngai nalambaki poso bongo nazwa mbila natuta so mpondu mai oyo ezala ya moto so etoki ale pondu oyo ngai natutaki ale nabwaki awa soki ebeli nde nazwi mosaka oyo ngai nakotuta awa nasili na pondu bon sikoyo nalambaki yango mbala ebeli mbila ebeli bon sikoyo pondu nde naye kolamba mai pondu yango mai etoki mpo nabwaka pondu noki etala seli soko pondu ebeli nde natuti mosaka na ntina yango
Baki mbila na mbala mbala yango awa mbila yango oyo naye kotuta mosaka sopo nde ebeli ayi nazwi mosaka na ti naye kotuta ebeli mosaka oyo nasi awa nde tolina na mbala pondu yango ezotoka mosaka yango oyo nazosala mbala yango oyo soko pondu ebeli nati mosaka etoli na mbala oyo basolo natinaki nazonyata tomonaka mpe mwana elongi te Mas c'est dans la main assis. Komituwa musaka ekomituwa musaka majani donc omoni ndenge awuti kosala awa awuti kozwa basolo ya mibimba oyo atiaki na pondu azwi nzete fufu na ye abandi sikoyo kotuta basolo wana mpo efina na sukali ya basolo ekota na kati ya pondu ya musaka sikoyo azwi musaka na ye asa shofaki yango deja yeyo azotia na kati ya pondu ya musaka donc ndenge azolakisa biso tozala yango sikoyo yango oyo sikoyo eza musaka azotia na kati ya pondu na ye oyo atutaki na basolo sikonabi neti musaka fo ezala kaka kilo to fo ezala ndenge tosalaka meme histoire ya walekele ok
Ok, soki eza ya wale nde ya mai mai. Soki eza ya wale ekozala mwa mai mai po ere azomela supu wana ezokota wale ti na mabele. Mais soki eza ya wale ti neti na ndako siko tozolia yango na kati ya ndako ifasa mosaka ezala mwa kilo po mutu nyonso alia asepela nango. Yango omona eza bongo. Awa mama asangisi solo. Solo na ye mibimba wana tuti on a pondu asangisi pilipili ya vert. Bon, yango moni akomi na étape ya kotia osaka na ye. Ok, est-ce qu'on a balu si bongo après aux ongles ndenga zongsi na moto to balia ndenga zongsi na moto wana mais ba ko lia na bango pe bongo bila esebelaki atokisaki déjà pondu na ye esebelaki lembi dans la minute ce qui mutaza na posa ya kolia akolia na ye très bien mais ce oza na besoin ezala na mwa moto ndo moni azongisi sikoyo na moto po échauffer olia wana mwa moto ane saki mais apparemment tout le monde peut mbala bachete mbala ekota na suka mbala ekota na suka po il faut akata mbala na nde mutu epesa siko pondu sukali na kati fakotisa siko mbala na kati siko ndeza ke bato baliaka pondo musaka na sukali wana bamongo bayebi yango te bamongo normalement na ndenge bandeli mpe na tune na mboka toliaka te awa toliaka mpo bapondu elalaka ezala na elengi bapondu elalaka mais siko eza mpona nini mutu mosusu pondu ya bangala baliaka ngo ifoza malili ezalaka na mungwa te ezalaka na sukali te sukali nango kande batie mbala wana siko mutu mosusu mpo asepela na kolia pondu wana nde bazwaka sukali moke atie mpo alia na ku ya sukali wana mais normalement bangala baliaka ngo na sukali te na mungwa te baliaka ngo pondu ya malili. Donc voilà, très chers amis, comprenez que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre Mon Village du jour, notre première rubrique qui a EcoRDC. Donc voilà, parce que tout le monde a comme une étape, il y a Mbala Souka, mais Mbala il faut équiper. Donc voilà, il y a Pembe, il y a Mbala Zandeni, au moins, attends Mbala, il y a Pembe, il y a jaune. Donc couleur nyonso mbala mais ça se comme mbala sukali soki ya sukali te okoki kotia na kati ya pondu te mais feza ka mbala ya sukali po tia na pondu et puis ça pondu wana et puis ça chers amis internautes, nous voilà arrivés presque à la fin de notre rubrique du jour, Mon Village. Mon Village, où vous expliquez bien notre développement dans le monde désormais. Alors, les autres, il y a Bino, Moko, il y a Bamongo, c'est-à-dire qu'il y a Bandi na école, il y a Bamongo. Donc, prochainement, tu as Bandundu, Congo, Swahili, donc, disons, tribu Nyonso, la province Nyonso, tu as le Katia, et pour RDC, la République Mon Village. Notre commune, vraiment, la Souka, on a bisopé et commis prêt. Parmi biloko bamongo baliaka biloko ko dosala bila biso on lui a musaka on a fait présentation nango parce que nous allons voir déjà la message tout comme prêt il y a collé alors elle va lancer un message il y a bande de nyonso bokolanda de partout bamongo nyonso c'est-à-dire ba communauté nyonso bazana poto bazaba bamongo en tout cas pour on a lancé bino un message fort et puis donc je vais monsieur parce que il faut tolia musaka na biso ko il faut que biso la biso donc voilà ko komi bon suka ndoko ya moche biso na message ni ko koloba na ba mongo nyonso ba kolanda na monde entier moi message mena ki mongo bon merci bino boza ba kongo bon biloko ya ba mongo boliaka awa te ngai pe koko na lambeli bino pondu ya mosaka ya ngoyo na mbala ndenge toliaka biso bamongo yango oyo tolia nasengi bana bazala na poto bankoko bana nolinga message wana lobona kimongo bon nzosenga bana uma bale na poto kantenete koko bolumbu Jean itola aolamba pondu yo saka aolambela bankoko bakai pondu yo saka te bale emongo ndilaki mbala nsolo te eka pondu elengi nzambe toyola
sukai ede ça dépend et abontonga langa ale nga bonta bolange ale upondu ya mpampa ntina isondola toyole upondu ya mpampa. Donc message au tindi wana donc voilà koko to na suka mambo to na bana na poto na bana na poto na pesi volance eme mosi ya emele ya mbote na pesi pe ya na ye ya malibe mbote na pesi pe bana nyonso bana ya leki na ngai ya mebali na pesi bango mbote na pesi bankoko na ngai nyonso na bana volance na bana maibe na pesi bango mbote na pesi mwana na ngai mosusu oleki ya maido iso ntamani na pesi mwana na ngai mami na bana mbote bino nyonso bozala na poto na pesi yona bana na mwana na ya mobali na bao ya yo osimbi bango ya mike na pesi bino nyonso mbote bon mwana ndenge koko na bino alambi pondu ya mosaka alambeli bakoko ya kisasa bino mpe na poto so bamama bazala na posa balambela bino bamona ndenge ngai nalambe. Voilà, merci beaucoup Coco. En tout cas, on voit déjà que tu as biso tellement yom to lambi, que tu as biso na basani comme ça, tout le kato me comme ça quand on les met. Voilà, nous sommes presque arrivés. Bon, cameraman a biso ya oliane na suka. Donc biso mtozawa to mekana nous to ka gundenge zalili donc pegi dabi ko bien déjà moi soi car mon thème dans biso to aussi ça ils ont récupéré ma solo na yote manda dit mombo tenayo na bakino so ba Holanda on est ko RDC mais manda dit la soufflera litoi la soufflera go tout mais sachez que c'est une actrice de théâtre donc voilà na bazana ba casse na ba Kadiombo parce que présentement les actrices ba prince Touma Ernest, Ada, tout ça. Donc, parce que naza na repos na ndao kama nzoto bien te nde salaki na leka na TVT mais na opesa mbote na ngamika na bakonzi muneno ba mwa benga bango bakulaka nyonso o bazala ba madame na bango na poto o bazala bana na bango na poto elubu okoko asali eza elubu moko spécial eza elubu moko spécial donc ele elubu moko ya botuya nga ola elubu ene okokia bolonda jonge baele ndotia basaki nyonga baboyela baboye lolamba bodi wajo saka nkoka osila aola tumia déjà il faut bakanga kentina ya obi nyope la posa ya ndala bawa babosaka babosaka tokita ekeke ya ndala tolaka tole bawa bakiso solaka ya na mpoto bon appétit na pesi bon appétit trois personnes nalandika ba oyo balandaka nga na TV le grand Congo ya président Langai Kadiombo, Max Kadiombo, o balandaka biso vraiment bambota trop, o balinga biso na bani na bino ba YouTube de batalaka biso to le kaka vraiment to linga bino mingi. Voilà. Donc mbote na bino nyonso. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Nous on va déjà manger. Là je tiens à saluer Tantine Adrienne Alas Adi Madonna. Donc gros bisous à vous maman. Hein? Tantine Adrienne Alas Adi Madonna. C'est vraiment une internaute à l'Andaka et RDC. Vraiment maman. Gros bisous à toi avec tous les enfants de Novan. Donc celui qui a fait le clip avec Karen Mukondi. Donc c'est la fille, l'enfant, disons le garçon, le fils à madame Adrienne Alas Adimona. Donc gros bisous à vous maman. Et puis l'internaute Nyons Molandaka et RDC. Donc voilà, moi je vais déjà manger mon moussaka. Je vais goûter sur la moni na coquille ya pambate. Là je peux rajouter du sucre. Donc voilà. Je sais pas, je vais goûter. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci.
Mais sans sucre, c'est bon aussi. Donc, quand tu as sucre, tu bois vraiment. Là, il y a un mais boire sans sucre, c'est bon aussi parce que je suis aussi habituée avec le nombre que je mange. C'est la première fois que je sans sucre. Donc voilà, je vais vous faire. Mais c'est trop bon. C'est trop bon sans sucre. Donc, évitez. Bon. Biso siko soki tozolia boye boye nde toyoka bien me moto mosusu boye nde toyoka bien nayoki yango bien mais tema na misala na sukali na balisangoka sukali oyo eza biloko epesaka nzoto oyo soki ozolia biloko ozala na basi kuna na poto bamongo soki ozwi mwasi ya ekolo mosusu benga ata mongo moke oyo aza pemene aya kolakisa ndenge ya kolanga pondu ya mosaka po eza biloko aposa ya eza eloko aposa eza biloko aposa epuis kotala ngo mpenza mpasi na kolamba te eza mpasi na kosala te po toyebiki eza na bato mosu ya minene kuna nalie mpona mosaka kala bauta mpe bamboka nalie mpona mosaka kala balamba yango ndeni mwasi na ngai bolamba mais so ozaka concentre nde bauti olakisa bino ya kolamba eza nango facile eza eloko mpasi te kolamba yango très bien oteni papa papa ali atongi nzoto kamene oyebi bino kane boza kuna voilà. C'est trop bon, donc voilà. Je vous vraiment sur émission à Bisso. Ce que c'est payé dans mon village. Rubrique à Bisso, au petit bon, merci bon. Le papa Jean Chibo Chibongwa. Merci à vous, merci à Pedro Alongwa. Merci à Noémie et Noémie, Miss Mongo, et puis moi également, merci à moi-même aussi, Nansika Soro, parce que je dois être compromis que non, en tout cas, photo, chat, en marche, en tout cas, merci à toute l'équipe de CORDC. Voilà, on est à la fin. Je salue toutes les personnes qui m'aiment, qui me connaissent, à mes enfants, la mienne, Linaka, c'est Steve Tarit, à mes amours, à mes parents, à ma petite soeur, Gaëlle, gros bisous à tous. Et puis, on va toujours se dire, il faut comprendre, non, ma chambre, on va pour nous descendre à la mine, donc nous sommes arrivés à la fin. Tout à la prochaine fois, bye bye.